Assisté. Papa langa baboti bango 12, il y a 6e, bango tout 12 bazala raté. Papa langa 930, maman langa 946. Bakoko langa baboti papa langa baboti baza bato ba 1800. Naso baté to uta wapi, na koma boye mbala moko na bima boye. Koko aboti papa nangai, koko bibi na mona na 1979, na le moi mke bébé ba 4 ans, ba ati ba 5 ans. Na mona e mama aboti Maman nangai koko mari autaka mbanda kaka Kinshasa na mona kae papa boti papa nangai musingombe akufa na 1973 na mona ete na ebite suko ba papa na bango bazaki banani ba mama na bango bazaki banani babotaki banani to uchi wapi ekufa baketikala bato kwa lelo moni ngai c'est ma fille mwana na liboso alinga tele minute mwana nga mwasi apesinga koko ozemi batu basekanga batu baloba alongola zemi alongola lelo mwana nga 6 classe azwa diplôme à 6 université esengo eza pona ngai nga lelo namoni koko na ngai mais koko na ngai merci chante koko na ngai mikolo eleki azotuna ngai mama na yo nani esalenga pasi meme yo boti manjora yo boti madada sikoyo yo siko mama na zaka donc habité to uchi musika makasi naza na sengo le 9 juin eza jour anniversaire na ngai vraiment bato tout balinga ngai na possible ba mbote bokotia ba commentaire na se wana vraiment eza pas to uchi musika na habité na uta wapi polo na zala bo na uchi wapi na zoe bate yo na tika kana bakuza mama na bakuzina mama na bakuza papa na bakuzina papa donc ba makila na bango lelo za masuke so bana totikali tozokende d'actrice lobi koko voilà toujours l'actrice donc bonjour Martin c'est Martin te dit que était volingala te volingala no te na tapona lelo atapona ko sepela mbotama elamu anniversaire qui sunzoga na ebité message ko pesa pour anniversaire ya mama na yo anniversaire na ngai c'est ma fille atikala ko benga nga pe mama te ya benga ka mama botinga mama ya mona mama na biso chance na ye amoni mama botinga papa botinga kufana na 96 ayeba ke lelo bien te tango na botaki papa zako mema kaso na zanga 2 ans 3 ans na bosenge papa zako lingi papa zako mema kasi na ya ibisu papa te mais papa mema ye mais ayebi mama parce que mama kufina 2012 atikala mokolo moko te 2011 maman Koufi 2011 pardon donc atikala mukolo mo te ko benga mama abenga toujours lianzora abenga mama nanga mama histoire eza mulai pona ma fille eza mulai na yebi ke bato batala documentaire na sala ya Jazz Kavulu batala yango ndenge na zwa zemi ndenge na bota ndenge na yebaka te et puis ndenge na yebsaka docteur mama mwana wana esala nga pasi ti lelo même si nzambe mtapesa bana na comprendre ngo ke nzambe mtapesa bana bato babotaka ba seti bana badiba na mama nzambe donc nzambe apesinga mwana moko na pesi ya mobali na mbote papa na Christ da Costa papa Zari abotama le 3 juin ma fille abotami le 22 juin date mona kapska panga na malaro donc on jour ndé a sota biso avril le 27 avril donc message donc lelo mbotama ya mama donc qui suzora le anniversaire na ye lelo bandi la vengi bébé mo liboso bota message lelo ozamona na ye pesa message na batu nyonso bazotala partout dans le monde ko balandaka Elengi Congo TV. OK. Pour un journal lelo m'a souhaité juste bon anniversaire. Azala malamu, azala heureuse, nzamba pese vi mulai, surtout pour na biso. Nzamba batele makasi pour mikolo eza mabe makasi. Ba ponzo komo yebele, nzamba pesa ye penza longue vie, apesa ye makasi pe courage pour libota mobimba, azali motema ya libota na biso mobimba. Libota mobimba tolingaka ye mingi. Na bato pe balingaki mingi, topesi bango mbote mingi, merci na batie na ba vidéo basalelaki. Tout au postage on a la statue, Facebook, merci pour la journée à l'édo. On est là, on est ensemble, là, nous fêtons. Merci beaucoup.
j'ai pas beaucoup à dire. Lelo tango monaka maman abotio à star à ebani partout ba ebié na musala salaka et ça la condamner. Je suis heureuse, oui, mais souvent c'est triste. Dans ma camouille, les canaux d'internet, dans des insultes, de moquer lui, ceci, cela. Ça ne me plaît pas en tout cas tous les jours. Mais comme ils ont vu naïe, ils ont ma camouille, bonne chance toujours. Ouais. Oui, ils sont obligés à camouiller. Ouais. C'est qu'on a comme obligé. Il faut alors si quand même, là comme on est normal, à tous les filles c'est normal. Alors le baka, aux la famille, aux la belle famille, aux la bandeko, aux appels à aux appels biso, aux la camarade na biso. Voilà. Et ça malade, mais là comme on dirait, être ça la mode pour la yé. La mode na bango la musique na bango la polémique c'est là impossible. Donc souvent c'est triste, et ça peut être triste en tout cas, mais on est là, on assume. Voilà. Motama na donc yamba motama. Et la famille Céléos Cram plus 10, Mr. Poutine, le duc Yabana Nyoso Yabanda Longwa. Abonnez-vous sur 100 Microbes TV. Bolanda, information à Kitoko, Nzambaza Nabino qui Allah vous bénisse. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Ça c'est Willy Boula, Ziggy Marley et les magnifiques Quick. Hein, Ménion Moulaï, le revenant. Abonnez-vous sur 100 Microbes TV de Patrick Massidi. Alors abonnez-vous massivement à 100 Microbes TV. Donc chaîne Nabino Asika, chaîne il y a bien. Et pour nous recevoir une nouvelle tout. 100 Microbes TV. Abonnez-vous chez 100 Microbes TV. Chaîne Nabino ya kitoko. Elengi mpe mosala. Bomesana he. Tokende kibokila elongona ba mes amis. Nikonga na ngai. Ekitisa makako mingi. Tolotolo na ngai. Ekwesaka pakasa epi na zeka e. Angana tikeli bango bakabola basabote ngai. Nchochokolo no me bapimi elubu ya motambo na ye. Bapakola makila na bibundeli na bango. Po balobaka. Ouais, abonnez-vous. 100 Microbes TV. 100 Microbes TV. Là, vous aurez des news. Mwana muge abita kambona mikolo peba binaka yango. 100 Microbes na zenga lugetu. Brige pagu ba zenga lugetu.